ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bote Nabino Bandeko Balandi, Oyo Bolingak émission, analysons ensemble, émission pas comme les autres, on est toujours Kimia et Régnier partout na mabota Nabino. Namoko alelo to eli susu pour na analyser makambozo le Kana République démocratique du Congo Bandeko Balandi, ezo pe sa pasi pe mawame, tout ça wana toujours pour na ko landela yango de près ko yeba ko pe sa éclairage, pe ko dépister oya mabe pour na ko pe sa message na ba nyonso balanda biso to yebiko et comme la kabango pour antina ko changer makambo wana ekoma malamu bandeko balandi mukwale to kolbela ba propos ya directeur à cabinet à chef de l'État, M. Vital Kamerhe, Tokolobel Lisusu, Makambozo, les cas entre FCC Cash, Tokolobel Lisusu, Ndenge, ba élève à monter Mampiko, ba marcha qui pour ko déposer, mais mon abango pour l'Assemblée nationale, Tokolobel Lisusu, Makambuyaba, saut de mouton, de Tolobaka toujours, que Jésus-Christ est le number one. Bandeko Balandi, et sali déjà Mikolebele, oyo population zomituna, oyo population, et autres. Tinda maloba pa balobeli na bango kuna Assemblée nationale pe bango bazo pesa subiyano oyo ye moko pe président de la République a pesa ki moi et anona mikoele ki likambango ezanini to e bibiso no soko président de la République actuelle azo voyager trop. Azo voyager trop, lelo azawa, le lobe azawa, lobi kuna za koto oyo ezaki pona nini. Nde population bande komituna mituna ye moko répondaki, ezalaki pona koluka ba investisseur, ezaki pona koluka financement, ezaki pona ko renforcer ba plan mo ebele na République démocratique di Congo na yango pe directeur cabinet na ye atikala ki kimiate auti ko répondre par rapport ya question wana mais en retard ye moko président déjà loba ki yango pourquoi c'est retard to yebité. Or, il y a un directeur à cabinet, à censé à kolobela, makambu ya président avant Yemoko. Nous constatons que makambu belé, Yemoko président, azo répondre yango, na place que soit chargé de presse ou chargé de communication, après sa communication. To éviter ça désordre au sein il y a environnement naie structure naie ou bien oui au bokolobananga que na pesa kambela tango nyos koloba que siège naie cabinet naie exana ba très oui yango ye mokazo ke ko pesa ka message mais pourquoi zo pesa à l'intérieur du pays tazo pesa ka à l'extérieur point d'interrogation et zo pesa passe na yango directeur à cabinet na komba Vital Kamerhe a éclaircir la même chose au président Lobaki. Oh non, bah voyage à président de la République, ils appellent comme investisseur, ils appellent pour à créer courant moko climat moko malamu entre bamboka oyo bande ko négliger biso ba que stabilité zati désordre zati azong ça moi courant moko malamu pour natina été République démocratique du Congo comme appelé parmi le pays oyo ba ko banda ko citant dans les bons. Abakisa qui dit ce que voyage à président de la République est rapporté $1 milliard oyo et ko pesama pour natina ko faire épanouir mboka na biso. Mais question munene oyo tozui point oyo pona koyeba pourquoi communication est toujours en retard. Ne bandeli to yebaki que azotanga fala défendre makambo asala ki wana oboyebi pe simbaki nangote mais to comprena qui est mais bikamone le kaki déjà moi mikolele ki moi mingi oyo ye il fallait azongela musala na ye et tant que directeur à cabinet ya ko sala ba descente moi mingi ya ko communiquer pe moi mingi mais silence na ye et demeuraka toujours a évoqué qu'il est sous le 15 millions de dollars. À l'obi ango likolo ke 15 millions de dollars qui c'était mais nous avons remporté $1 milliard oyo eko compenser ba trou nyonso. Bandeko Balandi, est-ce que communication ana ezali fort to ezali et mettre biso à l'aise ou bien biso tozomona kake communication et mettre biso à l'aise tout ça on peut d'accord parce que il a répété oyo président na ya lobaki. Nango tozo senga communication faut la ramalamu to ebite boza wana pona ko répondre na ba critères kaka que bozali ou bien pona ko répondre pour ko même information na place na bino habituelle ou bien tozo ebate ce que zani
directeur à cabinet chef de l'État a communiqué en retard, puis communication les a forté, eza non événement. Pour yokani nangote. Malgré le surkilé mais eza nangone fait à malonga te pour na komona niveau to bien ngo sabotage, to bien ngo incompétence, to bien te bi que chargé directeur cabinet za mutu mwa maele mutu so ako ignorant wazate aza mutu moko mutu evanda mais pourquoi négligence ya boye po to ebi son so que libala FCC cash ezali na nungu to bitumbeza na kati oya lobi boye oya lobi opesi mbwa boye ba ofinga na bango n'est-ce pas yé pas cause la paix à côté na moi polémique wana te pamba te bison stoye bito bomba na makambute yépé azakana couleur de l'autre côté. N'est-ce pas ba silence na ye kozanga koloba wana ezola kisake tendance na ye ezali na ngambu kuna point d'interrogation. Qui a dit que Kamelo akobongana totalement? Point d'interrogation. Communication wana eleki sans impact. Communication wana eleki kitoko-te. Comment on a coûté communication à Jean-Marc Kabundu et cartonné sali buzz. Na kolobaki ko kebi sabata FCC nyonso. Kolobaki ba yo ke la bango mawa. Ce qui ba sakani ba ko teka bango, voilà bolanda ki yango na zante pour na ko rappeler. Communication wana esala ki panique na notre kankuna oyo bombona ki ndeko Shadari pe a répondaki. Ndeko Shadari alobaki non, ce qui a sakani akotie sous ma colonna ekuna te, toza majoritaire to ko bengana ye, voilà, mais jusque là et là au monte sale milisusu. Pour na komona degré communication ya Jama Kaboun est pesé par rapport à directeur à cabinet. To déplorer yango pourquoi retard, pourquoi ba silence, pourquoi ba communication sans impact? Point d'interrogation. L'avenir nous donnera raison. Pour te déjà mabeza donc to be la ka mabeza pour bazwa ba précaution ba bimisa mabe wana ba tia malamu nango bandeko ya PPRD bazo continue toujours na manifestation na bango ko kanga bato ya UDPS ko landa bango ko luka ba guerre to so ebate phénomène oyo to so ki na guerre civile to ndeni bandeko balandi ne miso eleki na belela ki koloba to tika ba futilité ya pamba tandis que mboka ezali na crise mboka eza malamu te mi makambo wana ezo formé eza milice moko en ébullition na zoloba yango tongo moko tokola mukaboye tongo bakolongola pe Jean-Marc Kabund na place ndenge bango moko ba opesa biso carte wana eza ba propos ya bango moko balobi ke crise ekota na Assemblée nationale crise ekota pe na Sénat ekozala guerre na Assemblée nationale guerre na Sénat contre le président de la République. Le président de la République a décidé de dissoudre le Parlement. Car tu as tout kango kala ya dissuasion au Parlement wana. Au plan B, ceux qui abimisi ba te belete, voilà, les autres za wapi. Ba député il dépasse ça combien pour l'Assemblée nationale. Na Sénat nous n'en parlons même pas. Oh non, à dissoudre na lobby dissuasion ngo ti lelo. Ne yango carte lisusuka yango wana ka bomesana ko beta batu non ce qui balongoli Jean-Marc Kabund kuna guerre ekokota ekosala ke crise ekota guerre contre la présidence de la République Sénat pe guerre ekokota président faut décider ko dissoudre parlement to biso ce que na mibeko ba sanction to ba décision ya poids bongo président akokozwa yango kaka suka sali inane bande ko to bosana te ata jour moko ce qui ezangi eza inane te soko sali 364 jours eza inane te o sali 364 jours et demi ça peut ga inane te tozana na mois de novembre décembre foi koka pour ça la inane et lo mo pe ko bimaka lilo to la po yango ki parate ezaka to la muki bombe bimi. Oh, kuna bat ba okenete, batie ba soda, simba benda. Lelo pelo mo bon ekobima. Ba ko sala nini? Régime ko zala renverser, po zakade a carte na bango. Ba lobi muta bombi gauche, aleki yo muto bimisi droite. Po gauche wane ko za na puissance moko ondima te. Eloko nini?
bazobongisa na sima pona mbo eza nde ba peuple bazoka pasi eza biso nde tozo souffrir na yango bomona ki ba manifestation ba diaspora bazokendaka kuna soki président aza na meeting mo quelque part bon pe libanda ba tie libaya na bango pona koloba ki baza d'accord avec tout ce qui se passe awa na mboka na biso tozo souffrir bazomona makambo ebelele kaka bango bazoya kongo libanda avant que ba oya kati baeba biso awa wifi nini excusez les termes méga to sombaka ba wifi coûte ça difficile au mona que ba c'est la wifi à part qu'à quelques-uns des ba biso tout ça dans le domaine ango faut ça toujours connecté que j'aurai information mais petit peuple ba sombaka 50 mégas ou écouter la émission monter na YouTube donc ba ka sous-informé ba to libana ndi ba ka informé ko le kabato 4 bazo mona comment population souffrir bazo ki kotia libaya na ebité soki élément ingénieur ko linga kotia la biso ngo komona ndinga bazo yé sur effigie ya président de la République wana ye azosala komona même nde ba beti bande komisusu ba yaki pona tina ko participer na ba forum to na ba colloque à président de la République ba beti en tout cas imaginez zo circuler ko baké eza monsieur Gentini Ngobination faux ezali monsieur moko auta ki pa na yaki pour répondre to à participer na makambo au président fala sala eza Gentini te oyo ba panzaki na par reprise ya mutuka na ye nde bozo mwana bilili wana papa wana zawana na ndende kwana azo expliquer biso bande ko balandi soki nyoso zaki malamu awa na kati ya mboka nyoso oyo ngeke salama na yango nde kona biso Floribert Anzuluni wazali banquier expert a été tweeté à l'équipe na ba écran lobby que système au ba combattant depuis longtemps depuis au lieu de PCC lango 32 ans de lutte et qui a été et ça na ba racine na yango tout sur terre ngana pesi raison ba racine na yango nyosu zali bel et bien ye moko mokonza wango azali azo régner ba disciple na ye bazali éparpillé même na bureau ya cabinet en chef de l'état na yango bandeko balandi na assemblée nationale azana batu na ye 100% bazali baza majoritaire na sénat yende mokonzi ye wana auti ko lancer rentrer na ye sur la scène politique o ateba effigie malgré marchango simbate mais azana tendance à kozonga kaka avec force. Mais ce Kabunda loba kiango oui toza na capacité ya côté kaye to na capacité ya kokang to so ki la bangoma est-ce que ba yo ki la kandoki ma o ki le ma yo loba ko lia yo et le ko nini FCC zo préparer pona cash to pona mboka oyo baza prêt à tout ils sont sans cœur lelo oyo bako destiné lo tala mutaza motema makasa ko torturer population pendant 18 ans mutu ya boyo loba ki lie mawa. Il y a eu que 18 ans, s'il vous plaît. Moi, à 18 ans, à Rosala, moi, je suis finaliste. Na moi, je suis moi, je déjà à l'université. Mais pendant tout ce temps, moi, à Botama, azwa baki na ye, yo bandaka ko faire souffrir bato ban, mutabo ko kele mawa, bande ko balandi. Na okina mawa na motema, na ba propos ya boye. Oyo ezali na ebité so bazo ki ta réflexion ko yo kela bango mawa wana. Mais yo bakaneli yo babi ko bengana kuna parlement tango ko bengana yo otikala iolé la Suède et le wanga ta leader iolé la Suède pas pimawa bozande à mesure te ya ko bimana libala wana bozande à mesure te ya ko kataril boyebi ke bango nde bapesa mbongo boyebi ke na kati na bango makambo malonga bozozwa bomoni ke population za na inutile yango wana bomisa ba propos wana ezanga nango mutu na makolo bokeli bango mawa n'importe quoi ndeko na biso alobi ke ba racine na yango ba racine na FCC nyonso ya régime eleka nyonso ezana na toyebi biso ce que pona kokata nzete fo kata na misisa na yango na siama pona nini président de la République akokaka koloba makambo ya kilo abimisaka libanda te awa na kati tozoba yango souvent tozana besoin to mona pe changement oye pe na kati awa olobi ba propos wana soki to ka guerre bandite place zovanda pozobanga
Oh non, ba américain, voilà. Ba américain wana bazambeli ya minu mibale. Yo père de famille, otie discipline nanda kuna yote, eza voisin ta koya na kati pour tie la discipline. Yo nde papa faut à la mesure ya kotia ordre nanda kwa yo. Mais na bino bozo gouverner mais ordre bo tchate c'est que eza na mpazo mupaya te yo mama papa zo tcha ordre na kati na leki wana pamba te ndeko Floribert allais-je dire à lobby a sali analyse moko bien dit a uti ko loba lisusu que likambo 15 millions de dollars o ebunga aza ba preuve tout o elakisa ki ba yiba yango bel et bien a lobby yango po aza banquier aza expert na matière wana aza banquier aza ba preuve tout na ba transaction na ba chèque o ba ko kotisa o etikala na serveur aza nango pona kolobaki mbongwane bien sûr bazola tsakwela mba kolobaki ba remporter 1 milliard de dollars 15 millions bongo ça 50 millions ba makasi na chiffre 15 o ebungaki ele kaka boye ti to kaka boye ba ça 50 ba 15 ba nini e koki na pe 1 milliard ngo ba yaki nango ba li yango bango moko gratuité enseignement bande ko balandi oyo to mesana ko betela c'était voilà qui ça kotange comme ofele gratuité voilà mais gratuité ango ezali RCT gratuité ango ba école catholique et conventionnée babo yango la preuve année nde bomona ba photo ezoleka bana ya école Motema Mpiko baboyaki ba marcha kiti na Assemblée nationale pour na ko déposer mémo na bango kolobaki baza na besoin 7e na 8e elongwa gratuit pambate ba otanga te na internat babimisa ki bana ba enseigner ba opesa courte ba lembi na bango nde bomona ba photo nde honorable Christelle ayaki a meka ko un peu ko apaiser ba esprit na bango kolobaki en attendant négociation sur ça la mabana bazonga na une classe bana bazongi pe classe tozoze la suite ezala kaka lelo ba marché lobi ba telemeli mbongo ngo bolaka ki mboko pesa to bo pesa te to kende tozongi pa mais bino bozo ba 15 millions ba bo pesa enseignant mo to bo piati maloba ngo ezakaka bozo ça la système idéologique ou bien bozo la système o ba tumsu ba bengaka kombo kiminga bozo la réaliste bande ko balandi so pe ça passe bobé la ki gratuité enseignement bana banda bazonga ki classe na septembre enseignement malongo ezate bombe ni bozo kuluna ezara déjà pas maté ba parents su bazaki na mbongo tangi sa bana te mais bana oyo ba otanga te ba ki na mo classe bobé gratuité ba parents na mo za na bango pe na ba possibilité ya otangi sa mo bino bolobi ke ba futa te ata 50 fois ba enseigner pe ba bo pesa mo cours bande ko balandi soki eloko moko boye koti na lito ya bana bobi ke bana na âge à puberté bazalaka facile à manipuler bakoya ko pisser bango na litoyi eloko moko mabe lobi mboka oyo epeli moto mboka oyo nde yango ka richesse toza nango mboka oyo nde ezaka eloko kaka ya likinda toza nango ka oyo soki baby bande ko balandi toko suka wapi soki mboko baby na ebité na soka déjà mawa mbote encore ingeta losako na ekiri les grandes dames partout bozali na Londres na Paris na Canada na Bruxelles ba mama kilo o ba obundela mboka les grandes dames ba salutation na bino ngawa bino atinde bino losako ingeta partout bozali boebike makasi ya ba maman de salaka ke ndako ezwa kimia soki ba maman ba telemi ezalaka eloko malamu nde ezala to continue toujours ko bundela mboka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation baloba yango pamba te baloba yango na tina na yebi ke na ba maman nde bo sangani likita po na tina ko bundela mboka to kolonga. Merci encore na bato ICP message à mine commis et comme biso vraiment merci Nabino merci na bande ko na biso oyo baboyi na bango Congo banimi na bango ko adopter Zaïre grand merci na bande ko na biso nyonso ya Zaïre na bike bozali kita
Baliangando, Bande Kobose Belé, grand merci, Lisusu, Namdeko Abenga Kingai, Papa Nangai, Nabombi Mwakombo, Pambatine Ebike, Ozali force dans le noir. Même si le gouvernement tout soit tant penza, yako tinde la obambote pour makambo ça les a vraiment kitoko makasi. Ndeko toko mpenza ko koma pena na suka mena ko lekate sans que na pesabino message oyo. Président de la République actuelle par rapport à Maramozo le République démocratique du Congo, na numéro qui ont déjà na sommaire na biso président par rapport à la question bah tuna kié na interview na bande konabiso ba pandisangwa libana mboka par rapport à guerre où les cas entre FCC na cash réponse na ezalaki azot atikali na ekaka optimiste. Allez-y comprendre optimisation likolo banini na ebike botanga mingi ezali sanga batamaele nde balandaka émission analysons ensemble likolo banini point d'interrogation. Yé aza censé yako mettre kimia pe fin na ba guerre nyonso alobi na yazana eka optimiste point d'interrogation. Allez-y comprendre ba propos na to ko développer en émission oyo ekoya na Kinshasa ba saut de mouton jusque là ici ba pesaka biso 6 mois ya saut de mouton mbongo bimaka plus de 1 milliard ceux qui n'a beau senti na numéro quand on émission les kaka pambate tous en archivage to kozwa temps ya koluka yango vraiment bolimbisanga ceux qui n'a beti banda par rapport à chiffre ya mbongo ebimaki na saut de mouton melti lelo tous en 11e mois s'il vous plaît ba saut de mouton isilité bande ko balandi na moyo zobima na Congo na ba embouteillage o izana Congo bien sûr pour loanga ba embouteillage za partout mais à Congo na ebité na benga yango nini na ba soda o bazo tracasser ba policier bazo tracasser population na se ya moi na ba soda n'est pas mener population à se suicider ku fane kaka ponga mo na zaki victime ya embouteillage na tracasserie ya baso ya ba policier wana non bande ko ngai mutako midi mbika lokwa baje bon mona ngo masekite bo seka te pamba te mboka e baby so de mouton et si la note mbongo balia ba espère balia na bango bamsu akima OVD kutu ya banzela n'en parlons même pas mais ali déjà ba fuite ba point oyo to kolobela ni monsieur Koya grand merci. Nabino Sobolana Kanga, votre servante Irène Meta. Grand merci à Papa Samimboui, merci à Papa Norbert Kazadi, Joseph Wambambaka de tous les temps. Grand merci Nayo, grand merci encore à Sylvain Mafuta, Namoni, Papa Nangai, Blaise Sakala, Papa Netan, Namoni Bozé Belé, Pasteur. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.